Posa photo artiste, oui. Posa photo, merci pour la présence. Posa photo artiste, oui. Posa photo, merci pour la présence. Posa photo artiste, oui. Posa photo, merci pour la présence. Posa photo artiste, oui. Posa photo, merci pour la présence. Na poto mingi pasteur John. Na ibake. Na sani basira ifere na poto. Na sani ni polga ke poto pasteur John. Ngumela ndeko nanga posa poto nzambe kosunga. Poto zalula te me kala tozo koma. Ngamne bisio. Ah bon? Okuta na moto peda doki. Azo beng se pozo ken kala te. Amne bisio. Vraiment base. Merci pasteur John. Kitoko ngumela. Basira ifere za kuna. Ifere zeme bomanga nango te. Talaka yo posa poto. Deje fanda. Tango koma kutu base. Ande ngozado ki pesa. Kitoko makasi merci posa poto. Merci beaucoup pasteur John. Bonjour, bonsoir. Je dépend de la R Oyo Rosali Bakou ya Rolanda. Analyse pro Oyo. Ngai moko ya bino posa poto molobeli. Na sela ka bino toujours mo ba analyse po parce que bozalara ebele ba bolinyo so oyo bolingaka posa ya poto ba internet. Oyo no so botala ka posa ya poto télévision. Et j'espère que bozalaka toujours ebele bozo sepela mingi mingi na musala oyo tozali kosala bino oyo ezali ya analyse pro, on parle tout. Ah ouais, analyse de tout le bélaragnon sur quoi. Et donc, on a profité de ça, na mulandi monene ya analyse pro depuis Paris. Ouais, na moninani maman Angèle qui s'attend à Paris. Ma mère, nous ya tongo mon sponsor privé maman Angèle qui s'attend depuis Paris. Et pourquoi pas à toi, maman Anjimbi depuis Matadi. Ah ouais, il faut sous ça mulandi monene ya analyse pro ya chaîne bino posa ya poto télévision. Nabi que les autres rolobela mo makambo ebele donc boyebi que corps ya artiste Johnny Fay et ça déjà na Kisasa et comment qui lobby jeudi à partir de 0h déjà et comment qui vendredi lobby à partir de 23h déjà corps ya artiste Johnny Fay et comment qui déjà na Kisasa pour zo ba image wana pour tala ndengeli et comment na Kisasa ndengeli ba artiste comédien oh balala qui vraiment 0 1 bala toujours dans l'aéroport Yanjili nengani ba artiste bayaki otika encore ya artiste Johnny Fay na morgue ya cinquantenaire poko et kobima donc veille mortuelle les a lundi on déjà veille mortuelle mardi corps ya artiste Johnny Fay et kobima pe donc ne kotika yango na cimetière nécropole donc vraiment, elle a ici grandeur et artiste. Elle a ici vraiment grandeur. Nengani ba artiste comédien. Bayambi artiste munene oya kufaki na poto na Congo ya Johnny Fay. Oto bengaka Luambo ya ba artiste comédien. Franco na ba artiste comédien. Mobutu ya ba artiste comédien. Johnny Fay wa kufaki na poto oyo ba soso bimaki la prix ni moi sine mutu. Abomisa qui est pour apimela qui est mukanda donc c'est une analyse pour le biso to lobela yango donc na ndenge moko ya bien quoi bon to suka kaka wana to lobela toujours mosolo ya Johnny Fay parce que et ça actualité hein bino moko boyebi artiste musicien héritier Watanabe atuko bimisa album na chemin de la gloire faire gola azana double Adidas arena fali pour parler même. Mais et ça l'actualité, moi qui sont dominés par l'actualité, nous sommes le barrage de Molobeli. Et ça l'actualité, il y a Matanga, il y a Mobutu, Franco, il y a comédien, Johnny Fay. À l'actualité, tous les lots sont côté, tous les pages. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Et ça l'actualité, moi qui sont l'actualité, nous sommes actualité ya matanga ya Johnny Fay et so la sa grandeur ya artiste et artiste ça qui grand yo musa no vana na ko nga na za danger nga na nani yo buda kabatu ngolo kufa est-ce que ba artiste ba lelo ne ba lele Johnny Fay asala combo nga boye est-ce que ba lela yo nenge to lela ya Johnny
Mangadi. Roloba. Maman Angèle qui sata na kata Paris, mon sponsor privé. Maman Angèle qui sata na kata Paris. Balobi mwana oni britannique ya solo mwana matete ya solo mais na kati ya Paris. Maman Angèle qui sata. Pourquoi pas à toi maman Anjimbiye. Anjimbiye mwana matadi ya solo. Maman Anjimbiye na peso bambote belé. Azaka na matadi mais alandaka analyse pro makasi pour ça abonné. Ya pour ça poto télévision di. Vous allez analyser pour te là toujours dans les infos. Foutez bimi, bah te belé bobé ngi ngai. Pour ça poto mettre mona apo Firenze na matanga ya Jani Faite. Apo Firenze azaki li passe vraiment ya Jani Faite. Apo Firenze azaki li passe ya Jani. Akenda poto nzela moko na Jani Faite apo Firenze. Ba mata agent moko ba vendre place moko. Apo Firenze les parfaits de bonne odeur Linkoi. Mais à ce moment là matanga ya Jani te. Des fois na morgue kuna na poto Apo Firenze a monanité les parfaits de bonne odeur. Pourquoi Apo Firenze il a monanité? C'est l'homme à source il paraît que la Brini a salaka moi si Apo Firenze eh moke baby. Voilà maté c'est l'homme à fuite. Il paraît que la Brini il paraît asalaka mwasi ya Apo Firenze. Donc veut dire quoi? Jani Fainde ya botola Apo Firenze mwasi. Mangadi balobi weza analyse pro. Ndenge toyoki ba source ba fuite bimi. Yango ba omona Apo Firenze na matanga te. Apo Firenze et ça la ke Apo Firenze baloba la source na Jani Fainde. Et ça m'a kamba la brine. Nous sommes wapi na la brine. Apo Firenze Linkoi. Ok. Yé muta banana la brine. Jani Faite ko boto la neye la brine. Là c'est source outa. Artiste comédien bon lingi komi linga la poto kaka pa artiste comédien poto. To le babete roloba di. To le mapete roloba. Tu répètes toujours manga na nengage, tu répètes là toujours idéologie. Pour partir c'est comme des beaux changer quoi. Analyse pro, tu répètes encore idéologie na nengage. On est ça ba fuitio et bimi na ba CCCC. Sur on tali ma vidéo tout ya poto place wo wapi. Bataki matanga ya Jani Faite. Apo Firenze, tu sais que le parfait de bonne odeur. Apo Firenze, il passe à Jani. Vers la mission de sa kenda poto, a tiré la baron groupe Luana. Hic choc Louenge. Parce que là, pendant 12 ans, je crois, 12 ans, on a la poto. Mais bah, vu un ami balé, Apo Firenze, et Jani Faite, bah, vendre sa groupe. Hic choc Louenge, les Ayangane la Ngadios. Vous pouvez vendre et bimisa ba elonyaka la bimisa ba artiste ba parti mate bu ba ba salanga ba diamant banani ba ya donc ba salanga pela boye Jani Faite na Apo ba kenda poto nzela moko avion moko ba koma pe na poto na avion moko ba koma poto ba omi balé nzela moko Apo Firenze na Jani Faite. Mais il y a pour la brine. Donc la brine a bimana Apo Firenze. Ça comme moi si Apo Firenze. Jani Faite a bête Apo Firenze. Mosinzo dit. Personne mauvais Jani Faite. Conseil car Apo fait la biso Apo Firenze. Basi bakabola rabiso te dit. Voilà mon kilo le kabola rabato za moi sina mbongo mais so moi ça kaboli aussi aux esprit te faut à l'esprit parce que basé belé la monde entier surtout la poto ma femme Michel basé belé siko tala siko Sony au sala vidéo tant que Jani Faite ya kufi yo na Mike la déchesse bo sala vidéo na mettre pinga bo sala vidéo na poto ke bo senga ba contribution boye
et après quand tout à l'heure après Firenze a disparaître na lo baté que information on a lo bandé à solo et ça la ri ne solo bango na confirmer monter mais et ça la ri ndenge toyoki na source ya artiste comédien pour to sala wana pe na millier et que posa poto molobeli ya solo mbangadi donc pesa toujours mbanga na analyse produit donc encore ya Janify ils a déjà na Kisasa balobi mardi oyo ne ba kokuna ya Jani neti ba biso beto ala na ba Congo central bo na matali donc ne na za boye déjà lundi déjà na za na Kisasa pona matanga di na ndenge ya bien quoi ya on okeno na réalisateur vont abalancelenga mwa ba image oyo abalancelenga ndenge corps ya Janify ekomaki na kini ndenge mao mwasi na ezolela ndenge Sylvie oyo ya Janify la baake mokolo Janify ya okufa Sylvie mutu azala na mutu ya Jani anaka da koloba de liwa na ye mwasi na ye Sylvie Faye soki ya kufi ya Janify ya kufi donc Sylvie Faye azala na Kisasa ye mto azala na mutu tomona ki pesi Sylvie Faye bokomona ba image bokomona mao inconsolable magetu maboyana na bango mais libala ya mwana esilaka te mawa lingaka toujours ya Jani toujours idéologie Montréal tout à l'heure nous arrivé à corps ya Janify ndenge nini yaki pe tokozonga lisusu après di oh ako wala wala bitiza tatela la kiko ba tusus kama mko Vraiment, merci beaucoup mon réalisateur pour voir Maestro Zegem. Merci beaucoup mon réalisateur pour voir Maestro Zegem. So bon na ba image obo pesa. Merci na pour voir Maestro Zegem le maître. Bino mo bomoni ndenge Korea Jani komaki na Kisasa. Ndenge ni ba artiste comédien bazo lele ya Janify bino mo bomoni. Ya Jani ko komaki déjà na Kisasa. Ba artiste comédien ba lele ya Jani. Mao mwasi na ye aleli. Sylvie bomoni maman Sylvie aleli. Merci beaucoup vraiment. Donc na ba ki na room la télé comme na vraiment ko chité. Na ça comme analyse o amuke parce que Larry et Loba qui toke mo foot mo be ya Larry par rapport ya makambi ya abo Firenze pour la ligne zo mona na te. Na matanga ya Jani. Boyo ki ba foot ndenge et tu go bima. Mais la lobité qu'elle a confirmé en haut, la reine de Zoloba. C'est pays artiste comme le Toyo Kayango. Le monique la bité na yala ça la analyse c'est que pour ça poto molobeli. Molobeli na bango quoi. To pesara toujours idéologie dans le système il y avait Zakari Bababa sur les Molois, les Mollahs. Merci. Merci beaucoup na yom dosuli baku Rolanda biso. Merci beaucoup na yope mutu ozui tant vraiment pesita Rolanda analyse pro et ça la marapanga moro yo posa ya poto humoriste congolais na bino posa ya poto molobeli. Vraiment yope mutu ozui baku ya rotala analyse pro mbala liboso et kosala bien ceux qui vraiment au s'abonner ba remarque na bino et ça la nga bien bo pesa ba remarque et ça la nga bien soto OK bien te bolo ba ke to OK bien te soto OK bien te ça nga posa poto OK bien te. Au commentaire dans commentaire donc comme les bisos sur WhatsApp numéro la biso est affiché numéro de chaîne est affiché so comme les bisos et si vous notez mon cher analyse pro na yo vraiment faut obongisa moi boye
kobateka etika te bongisa nde mwa boye tokobongisaka kaka toujours na ndenge ya bien quoi. Donc merci beaucoup pour s'abonner, pour partager, pour liker vraiment et ça là vraiment bien. Na ndenge toujours ya bien. On a profité mbote et ba moko na pesa mbote na bato ba soutenir pour ça ya poto télévision, ma sponsor officiel wana moni nani Maman Angèle qui s'attend depuis Paris et pourquoi pas à toi. Il y a Tino Rabala de London. Tino Rabala moni à Londres ya solo. Ya yo ya mwana na pesa ba mbote place aux ali. Pourquoi pas à mon vieux Patrick Tango le roi de Bundes. Moi na Bundes à solo, moi na Allemand à solo. Pourquoi pas à mon frère Bochuping shopping Koko tenez les manifestes toi. Massa na ngai Bochuping shopping Koko tenez les manifestes toi. Depuis Allemagne, Massa na ngai ya Tongo, la Katsi Bochuping shopping Koko tenez les manifestes toi. Yo à moi na quoi. Mais pourquoi pas na moni maman ko yo Maman Ange Mbi, moi na matadi ya solo mais alandaka pour sa poto TV. Kitoko vraiment. Bana ngola bana Luanda bana Brazzaville, je vous salue, bon s'abonner vraiment massivement na chaîne Nabino pour sa poto télévision. Bientôt là tolu kaka moi pas du poto ça plateau. Tanga baba ouais après tout ça là mais tu dis que bientôt là tout ça la plateau. Ma vanda plateau pene kozala. Tozo ya marabatu quoi. Dans ndenge ya G, dans ndenge idéologie, ya pour ça pour de télévision quoi. Balobi bientôt là pe ba gaga kitoko, ba théâtre ya bien, ba gaga ya bien et ce qu'on a toujours na chaîne. S'abonner pour ça là vraiment au raté en côté quoi. Benga biso ba numéro est affiché wana et puis ça ba remarque na yo, félicitations na yo et que ça là vraiment bien quoi. Pour la ngai vraiment na suki na bino awa, mon réalisateur a pouvoir mayer to zegem le maître. Balobi memanga il pouvoir mayer so zegem. Yo ebigara ndenge ezalaka ti la ndenge ya G quoi idéologie botikalaka toujours idéologie il y avait Sakari Bababaswe bambote na bino quoi merci Kosa photo artiste mais Kosa photo 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 merci nalaka poto mingi Pasteur John nayebaki nasani basika hiver ya na poto nasandeni polokaki poto Pasteur John umela ndeko nanga posa poto nzambe kosunga poto ezalola te me kala tozokoma ngamna bisio okuta na moto mpenda doki azobengisa mpo ozokende kala te ngamna bisio vraiment base merci Pasteur John kitoko umela basika hiver eza kuna hiver eza mebomaka nango te talaka yo posa poto deje fanda ntango okoma kutu base na ndenge oza doki opesa kitoko makasi basika yo posa poto merci beaucoup Pasteur John